je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kakangana bino, todo solo la lelo. Aïe, nous voulons savoir. Nous voulons savoir. Tolinga kanini, toyeba. Lelo tokoyeba nini. Bokoko ya mboka na biso. Bokasa no basa pusaka Congolais. Tobosa nteke tosaka pesa pusaka Congolais mais lelo bokoko ya mboka na biso. Bokoko ya mboka na biso pona nini vient nga Prosper bakine mwana Dallas ya Tongo. Toyeba na bokoko ya mboka na biso. Soki eza na ko avancer kitoko to eza na ko chiter. Et puis lisusu soki Nathalie na lobby, honorable Gabin Kindembe. Kaka ndenge tolobaka te, tokena bakati toyena bokoko tozongi bwe biso makambo te totala kaka ya mboka mpona bokoko chichirichi toza wana. Nga nakoloba te ndenge nalobi Vieri Kitola mokonzi. Aïe, Brunette Lonzoka na bosa na opona nini ebwengo soki na bosa ni vraiment koloba bongo Brunette Lonzoka na bosa koloba Chancel Lonzoka pe bakine na bandi émission na ngana yaki lelo wapi naki esika ya na obenge mettre te pona bokoko ngana omona wa donc lelo aya na système ya bokoko asaki mwa déplacement mukende na ebisaki bino to jour wana ke a déplacé muke akendaki mwana mboka ya libanda babengisaki akende ko représenter bokoko ya mboka na biso ndeni existaka akende kuna tambolaki pe azongi na biso awa nani maître Bougie Rouge bote maître Bougie Rouge. Oui, bonjour champion local. Ah maître lelo na moyo ndiye outo ya ba pays wana misuto ka ozana oya biso Nyoso na 500 nyoso parce que ça bokoko. Ah oui maître Bougie Rouge. Ndenge nini voyage ndenge nini otambola kuna. Ouais, voyage l'équipe c'est bon séjour en foot ici. On a tambola ki na bakoko nanga batika ki ngate na kutani pe na bakoko ya bakoko lolo ya kuna. Okutani bakoko ya mboka misusu. Oui, ba menga bien. Ba menga penza bien na passé ba bon séjour penza na kati ya foot ici. Pe kozonga nanga pe na tamboli kana nzamba bakoko. Maître Bougie. Oui. Na ebité lelo to yambio lisusu na émission biso tobaki lelo to koloba makamba bakatira te moi mutongo a voyager ni kamene kamutaka na mwa bilengi nango biso to linga to ba vérité tina kati lelo ba vérité biso to ba ma voyage okendaki makambo ya kati to okendaki makambo ya bokoko to bonganga o bakino ba benga. Ouais, voyage nango na kendaki ezalaki kaka nde tosalaka bémission na yo eza na bato bamonaki bémission na makambo oyo nalobaki malgré nalobaki on a lingala mais eza na bato bazalaki bagarde na ye bakino bazalaka partout bainterprétaka bazalaki wana baexplike ye te aza sangoma boye nde yango wana tu babengisaki nga nde nakendaki kuna nasali mosala oyo abengisa yanga mpe baséjour nango ekoki nde omoni ke nazongi na mboka na ngai tomoni koyela baimage ebele na telefone na yo mais tokolinga tobalancele yango bato na montage batela biso mo babalance baimage tomona kuna ta tomoni bayambi yo comme si ozalaki ondire mwa moko boye. Oui. Je crois bien que mosala eleki te ndenge toyoka bato biso escroqué asali boye okisi mboka soni te. nayebisi mboka soni te parce que wana eza mboka bapaya ntango nakei mpona lata boye eza bango nde bapesinga pouvoir wana. Oui. Nayebi te maître Bougie tobetana lisolo ya différence ya bokoko oyo yomoni kuna façon bazo respecter kuna na awa wapi bisika bazo pesa bato vraiment valeur mingi koleka parce que biso nde tofandisa bokoko ya Afrique. Ouais, bokoko ya Afrique efandaka na tango ya kala ezalaka na tango ya série Mobutu Kasavubu wana nde bokoko ezalaki malamu mais tana tambo na mboka ya Centrafrica namoni ndenge bazopesa mutu oyo aza docteur bazali docteur spirituel na ndenge bazobata bango kuna babenga biso basangoma sango te mais sangoma king nazali roi parce que bakwaka na bokoko na bango biso susu ya croyance ya bokoko ezali lisusu te nazalaki na passé ba bon séjour na kati ya fodisi nazalaki longer na place ya bien nasali musala nanga pe nazalaki na bato oyo bapesaki nga na otambola na bango. Bon moni awa emo soki pe bazo kwa lisu mingi te parce que escroquerie commis trop
ekomi okende boye baescroke baluki baescroke baopesa bino valeur ndenge nini? Oui, place wana oza na raison. Le problème c'est quoi ezani? Problème eza awa peuple congolais to population bango balingi bakie esika moko boye amoni moto atelemi dans l'espace wanda akwa na moto wana kiaseki mambo ya bien ezali awa et pourtant nyonso wana eza spectacle. Donc il y a la différence de spectacle. Oui, na beaucoup hein. Oui, te eza la différence eza ni travail na spectacle. Pour démonstration eza musala te. Na wana na démontrer batu ba mona kete naza magicien. Mais ceux qui toyena musala em susu naza makasi na démonstration mais na réalité ya likambo o mutaye na sala oza makasi nango te. Donc moni batebele ba respecter normes et spiritualité te. Em susu na journée pour tous na 7 couleurs pe toi na 7 démons de la semaine. Tant que ça la pratique ya moto à chaque pratique eza na tenue nango ko latela. Oui, eza na sous-vêtement oyo ko tia na kati. Eza na ba bougie oyo ko pelisa. Mais lelo e comment moto a respecter les normes et spiritualité te. Moto aye musala boye boye akoti mbala moko non. Musala esala mala moi te. Na moi to ko tiaka rapport. Elle ko tiki plainte. Demande kaka. Oui, le tiki demande. Musala esala mala buto. Parce que tant yo pesinga plainte ozana problème songolo mpakala na zu yango. Na koti mbala moko na bandi pratique na bandi ba invocation na bando sala ba démonstration na kati ya temple. Yo mona ka seki ane na zu solution non. Oza pe nyonso na osala wana ezaka ka msusu pona bangisa yo na grimace mona nga danger nzoate danger za bisote. Biso pe toza ba messager. Toza ba travailleur ba démon. Parce que tant que yo pesinga rapport nga pe no kozwa yango na commission ngo pa ba ancêtre. Siko wana eza ba rapport bon wana etali biso te makambo etala biso mingi eza makambo ya bokoko oyo lelo tozoyoka na lisolo ke Congo ekomi trop koka koto nganga koto tozoyeba sikoyo bavrai nganga na bafunganga tokomi kobanga tokoyeba bavrai nganga ndenge nini. Le problème yango wana tofanda entre réunion na biso ba guérisseur ba docteur traduit praticien pour bato wana ba batalolenge wana ndongo le babimi ebele. Il faut to banda ko lander ko sala renseignement ba document ba l'acception ba document ba brevet na bango oyo bazwa ya spiritualité na ba mikanda ezola kisa za docteur. Mukanda peza kapona l'état pas reconnaître. Oui, l'état faut reconnaître. Yo oyo kendeska nganga foi baranganga na es ba ebie azala nganga salelo musala lelo alobo ya boyo aza esuite. Akimi. Des fois koyeba nganga vraiment que nganga aza reconnu na l'état to aza reconnu na l'état te. Pona okoya okendeska nganga mobwe oh papa mumba ifanda kana kwenda kwana okebwe lelo opesi mbongo na 7h na 12h ya boye aza esuite. Nde ya mwana so ba kaka mutabimi etel bato nyonso bazwi bakei mutabimi etel bazwi bakei et pourtant avoir okende il faut otala ba ya mutu mususu nde toza ba collègue na biso bamusu baza bon pe bandoki parce remarquer oza na problème mo besko yo tikango na maboko ya mutu wana to ya maître wana azani su ndoki nganga teme azande ndoki de oye na problème likolo ya mutu ya pesa abakisa ba problème. Ah, peut se bonheur, aïe. Ah, peut se bonheur parce que tant que ça la raboye, aime se son appel, son azando qui boye bate. Pour tous les collègues na biso azo sala musala o mais azana kindoki oya salaka. Oya kolia batu ya kofene ba via batu. Tant yo ye afungolo vie. Oui, yo ye afungolo vie. Oui, eza problème te. Tant tozo sala ka spiritualité to ebaka. Spiritualité e bandi ndenge nini parce que nzamba zali moko. Bato bakwa ke nzamba za nde Jésus te Jésus aza messager ya nzambe. Parce que nzamba za moko. Ah oui. Tant que to ça la spiritualité, faut à la croyant. Pona sala makambo lelo na koma boye, ezanga te, eza volonté ya nzambe. Pe permission ya nzambe. Oh nyonso tout to sala photocopie original yango dia c'est sala makala. Puisque to sala ba photocopie. Ceux qui paient le loyo comme pasteur za mokano nzambe. Amen, amen, na komaka pasteur. Oui, on a un pasteur. Mais M. Sousa pasteur, il y a deux chemins. Le Colombo na kati moko banda, oui. Il y a des pasteurs au ba Sousa bazana kati ya balonge. Bazali
oyo bazosala ba miracle ezowuta epai na biso bato ya diable nde omona moto surtout bokeba nde na baprophétie eloko ezoboma bato bokeba na baprophétie oui ekozala motu mosusu ndeko na yo ayebi makambo ekomelaka yo azwi yango amemi yango pa paster abetele histoire nyonso talaka mpe motu nini yo okoki kopartage ne secret na yo parce que tozobatela basecret na biso te beta ya vie na biso toomema yango bien te conduite na biso mpe eza malamu te nde omoni lelo bajeune ebele bakomi bachomere bafille ebele bazobota te bazangi misala sikoyo maître okoti bien tokokema nde membe me topasolaka moke obi bafille ebele bazobota te bajeune ebele bazangi misala sikoyo soki moto aza na dossier ya bongo supposons déjà ye moko atengisaka de avi na ye famille ya bato te ye moko amitengisela vi na ye alande mission accompagne ki peut-être nga natengamaki abike bon na ye pale ya maître Vini bougie rouge nasola na ye moke totala apesa ngai baconduite nini mpona vie ezonga mwa misala efungwama est ce que yo oza na capacité osala yango oui tokosala yango mpe tokokalikile toyeba tokotuna o baquestion otambolaki ndenge nini conduite no ezalaki nini musa affaire nini obandaki osala parce que soki ayebi eza problème te soki mpe ayebi te toyeba mania nini tokoki kosala toluka topesa ye guérison maître Vini bougie rouge attention eza na bafille mosusu alongola bazemi wana ekomi etumbu ya ye na nzambe na ye so ayeke ngai nalongola bazemi yango na wabota te solution kozwama vraimen ata yo moko maître oui moto soki alongola ezemi peut-être mosusu eza difficulté mais nde esaliki alongola mabe nango ezali ntango nzambe apesi yo bana to apesi yo mwana il faut kobatela yango parce que ayebi ntina nini apesi yo ata ozali mobola ayebi ntina oyo apesi yo mwana wana destin ya mwana wana oyebi yango te meme ngai nayebi yango badestin ya bato te c'est que moto ayebi destin même diable ayebi yango te moto ayebi destin ya moto eza nzambe ngai nakoki koya napesi yo baprophétie mso eza ya 2 jours 3 jours mais soki oti jusqu'à moment na yo 2 mois wana eza kolo ye moko ayebi wana mama ya solo ya wana ninga kosola na mingi maître Vini opesaka biso mwa éclaircissement makambo ebele vraiment continue lisolo oui ndo moni bato ebele baoyeba te ntango yo okene église ozwi mbongo ya moto okinoki otie mabonza mabonza wana otieli nzambe te fo boyeba yango otieli nzambe te wana otieli paster mpo abongisa église asomba mituka parce que mabonza oyo batielaka nzambe ezali kopesa bandeko na biso ya baveve na ba ONG oyo baza na badifficulté baza na bafaçon nini ya koluka mbongo te mbongo oyo okopesa bango osombeli bango baji basaki ya loso bamerci na bango yango ezali libonzano epai ya nzambe me yo omona ozosenga nzambe orapele nzambe ke talata bolamo nasalela nzambe natya mabonza non mabonza no otya teke ya nzambe oui ye moko apesaka soki ozosenga nzambe bozwi me ozoloba ke tala oyo napesa yo opesi nini pa ekokai yango omoni ke bandeko na biso bazoyeba ndenge nini ya kosenga losambo te ndenge nini ya kosenga mpa nzambe te parce que lelo boye soki toyebi ke président de la république abengi yo na bandi ata chemise oyo na maneti olata yango te naoki oluka veste moko atia kodefa na odefa te ok na baparfait ya cher wana sikoyo okei rendez-vous na président de la république sikoyo nzambe oyo akeli yo apesi yo souffle mpo yo vivre alamusaka yo alesi yo na libota na yo obimi mpe omati transport okei ozongi sans problème soki abengi yo to kokende mpa na ye rendez-vous na ye okende ndenge yango nde berere ebele tosalaka omoi kaka nalati mwa lipazi mwa bonaki nanga église ça veut dire que bozoyeba ndenge nini ya kosenga nzambe te bozoyeba ndenge nini ya kokende epai ya nzambe te nzambe aloba te babetele bambunda bayembele banzembo eza musique chrétien toyokaka eloko eza très important mpa nzambe kosolola na nzambe eza kati na yo motema na yo opposer baproblème na nyonso mpa nzambe olobi yango po pouvoir oza yango na kati eleki meme bapouvoir oyo biso toza nango tosalela baesprit mais ozoyeba ndenge nini ya koprotege opportunité ya pouvoir force wana te oyo tobengaka pouvoir ancestral ya famille oyo bato nyonso babotamaka nango
biso tu toke na bamanji biso tu toke na bosongolo mpakala ntango nzambe akeli mokili akeli mpe na badesanda ya mokili wana neti banani nde toyomona bakoko oyo bakokolo na biso toye na doctrine ya bokoko omona ke na famille na biso swati bana basi babalaka te soko bali fo libala wana ekufa na famille na biso bana na biso babotaka te na famille na biso bana mibali babalaka te bazwaka misala te balie wana nyonso ezali balie ya famille il faut kokataka baliaison ya famille so tokata yango ndenge nini ata yo moko biso toyebi te mais bino moko bozoyeba te epuis api lelo boye nzambe asoki apesi yo bozwi na banzi okokende na bar osali masanga osombi masanga bato bameli osali fete oui eza problème te eloko eza très important mpa nzambe osambelaka kaka ye oadoraka ye ngai même naza serviteur ya baesprit mais nayebi ke makasi na nga nyonso na nga mpe pouvoir na nga euta mpa nzambe wana biso nyonso toyebi ke biso nyonso tozaka bana nzambe toza bana nzambe te toza bekelamu ya nzambe po mama ayo aboti na nzambe te basala mpe kimakangu te nakoloba na nga te na boyi na nga parce que nzambe abota te nzambe abota te akela bato babiki ye nde yesu aza mwana nzambe te azali messager ya nzambe soki botie jésus abotama aza mwana nzambe bomese sedeki oyo abotama sans tata sans mama totie adam na eve bakoko na biso eloko osalaki ya mpo mona mokili ekabwana eza kocreye nzambe akreaki adam na eve asengaka bato nyonso baza baange tu bazalaki wana meme na satan bagumbamela satan aboyaka yango nde omoni ke ntango basali obéissance ya maloba ya nzambe nde nzambe ayaki kobwaka bango na mokili oyo nde omoni satan azali ennemi ya yo ya nga parce que moto oyo bacreye oyo biso togumbamela ye epourtant ye mpe akosala bato biso tozali bakoko ya adam tozali bakoko ya adam nde omoni ke ntango tokimi na doctrine ya bokoko na biso makambo ebele ekomi mpasi na kati ya mboka na biso Congo de République tosala ndenge nini mpo apasi wana esila soki tozongi kaka koadore baancetre na biso na ndenge te ke topesa nyonso ke bango nde bazali baroi non koadore bango eza na façon nini tokoloba toyebi ke bakoko na biso tobandaki kotiela bango makaso masanga mbila totomboli mpe mwa bokoko na biso na mboka ndenge bandeko na biso na kati ya Afrique d'ici nde batombola doctrine ya bokoko na bango tomoni ozokende bien basécurité oui naza sécurité naza sécurisé makasi epai ya bato place nakomaki me mboka ya mopaya bayambinga bien mais awa soki nalati boye bakobenga yo nganga bakobenga yo ndoki bakobenga yo bakombo bafaso ebele omona soki oleka na nzela moto akoloba au nom de Jésus mais kolata ya pamba ozoloba au nom de Jésus bosiko jour okutana na demo nde omoni ke bato ebele bazoyeba te obi kokutana na demo okokime kokutana na demo moto akoloba kutana na demo eza pasi parce que ndenge nzambe akela bango moto moto atikala omona bango même biso moko mpe baoyo lobe eza na ndeko moko azali ndoki na kati ya libota na bino alati elongi ya eloko moko bosongolo mpakala to ndeko na bino moko akufa alati elongi na abimeli bino ampesi moto akufi akei azongaka te soki emoniki ya moto akufaki azobima eza na moto aza na kati ya famille ndoki ya famille oyo azolata bilongi wana parce que kindoki eza na deux façons ndenga mpe naza boye naza na kindoki yo mpo oza na kindoki moto nyonso abotama na kindoki po ntango yo ozwi moto ayibi yo eloko wi asali yo mabe olobi maloba moko boye pa likambo wana eza kindoki ti eza deja kindoki olobi na motu nyama boye bima wana ata motuke tutu abimi boye motuke kuta po etuti ye eza deja kindoki maître oui est-ce que soki moto balakela ye mabe na kindoki na famille na ye to na banini bon ayibaka eloko moko peut-être par hasard po ata bajeune mwana koza mwana moke ayibi eloko balakeli ye mabe elakeli mabe wana ekangi ye mpe kino lelo azaka na bilakeli mabe wana lelo baparent bakenda bafamille échangea mais ye elakeli mabe wana ezolanda ye aye koluka yo maître bougie rouge okopesa solution oui naopesa ye solution
tokokanga kindu mpo kindoki wana esprit eza esprit ntango namoni ozolata popre nga nakomoka kento lelo namoni mpana oyo opelisi moto namoni voisin apelisi moto ngai mama lopango namoni moto epela te karema ntango nakokota na ndako to nakie na toilette nakomi kosaka na kati ya toilette kindoki mobimba ya mwana baesprit oyo ya toilette bazwi rapport wana bake basali efe kindoki yango wana ndoki aza mutu moko boye oyo ndenge nzambe akelaki po parce que ti ezosala mabongo eloko esalama na kati ya moto azosala kindoko lia baninga eza nzambe azolakisa bino azotala konzima ya bato kofwa ya moto moto ava kufa ata meme ndoki aloki so nzambe aboya boyi ya solo wana oza na raison soki omoni moto akufi ndoki aleye eza permission ya nzambe bakoki koyela biso ya bacriminel babrake biso so babeti yo masai to babetinga masai ezalaki mokolo na biso destin na biso yango wana mais soki baye babomi yo batiki nga seke ezalaki ngonga na nga te nga mpe ngonga na nga ezali liwa oza na place okima yango tata okende wapi okima yango te mpo ekozwa yo ça veut dire ke topasaka ntango tosalaka makambo toyebake naza na liwa liboso na nsima na ngai nde tomona toloba mpe tout peut arriver oyo nyonso ekoya eye maître tobetana lisolo ya multiplication oui multiplication ya ni bamultiplication toyokaka na sango ke banganga bino banganga bopesaka bato bambongo ya baporte mo image oui bosalaka bamultiplication bambongo oui bopesaka bato chance ya misala c'est ça est ce que na kati ya temple ya maître bougie biloko wana esalamaka oui parmi babiloko olobi wana nasalaka yango sauf que multiplication nasalaka yango te parce que multiplication ezali kobimisa bato baescro parce que multiplication esalamaka te na makambo etali mbongo ezali te moto akolobaka akei basala multiplication ebaki oki okozindisa mbongo na yo tozali na portefeuille du bonheur tozali na garnier dangereux na garnier dangereux na garnier du monde ezali yo nde okopona olingi garnier dangereux ou bien garnier du monde ezali oka rituel satanique na rituel divinité rituel te expliquez ce place là bien rituel satanique na rituel divinité expliquez ce différence ya biloko ya mibale na rituel satanique na babiloko oyo tolongoli multiplication na moto ayo koluka solution to ya bozwi ona na rituel satanique soki oza na posa ozwa valise du bonheur bakopesa yo mais en condition avant okende na yango il faut pesa badroit na bango mpe badroit wana soki bapesi yo de 12 heures ti 13 heures il faut ya nango soki olekisi kaka moins de 5 minutes ozali na liboma ozali na kufa na kati wana rituel satanique de bakopesa ezali na kati ya garnier dangereux bapesa valise ya mbongo bapesi yo mbongo okosala mpe barituel wana nyonso mais jour okosala erreur okosala priya to tongi bandako baimmeuble jour kaka okosala erreur ya te ya mo moko ya invocation ya priere yebake bakorécupere oyo ya bango ndako etikala oyo ya bango bakorécupere ezali molimo na yo bakei na yango oza na pardon oyo osenga teke mpo na place ya a botya a yo tie a te otie i orate mbala moko ndenge bayembela bagege bayembela oui c'est ça mais na rituel divinité ntango yo ye kozwa portefeuille du bonheur portefeuille du travail chance de réussite d'élection chance de travail nyonso wana tu ntango yo osali yango na kati wana oza na babiloko oyo osomba tosombaka baesprit bakoki koyeso sava mpona mosala oyo tosali osengi osombela biso bangombe osombela biso bantaba baparfum mpoza na kati ya rituel divinité mpona kati ya rituel divinité basengi babiloko wana ntaba égorgement ezali mutu te ngombe mpe ezali mutu te parce que esprit mpo asenga yo mutu aya jamais na forme ya nyama tosombelanga eloko moko na nsima eloko wana koti non soki omoni mutu osombi eloko ya spiritualité ekoti lika moto akufi yebaki eza na ndoki aza na kati ya famille akomprendre ke okoki kozwa libiku aprofite mpo okata lie wana okima
parce que na rituel divinité makambo wana ezalaka te. wana oza na raison. Na kati ya rituel divinité eloko wana eza te. Na kati ya rituel divinité ozali na babiloko na baparfum oyo bakosenga yo osombi yango oyei en plus otikeli maître wana temps parce que ozali na famille na yo avant nasala lelo mosala fona consulter yo mpe nasenga permission mpa bakoko na bino nasengi permission mpe naluki planète oyo ozalaka mpe na likambo ya moto oyo yeli naluki mpe planète ya moto wana nasangisi bino nalongoli oyo azalaki na planète ya mai to ya moto to ya mabele to ya mopepe nalongoli moko na planète wana nazwi planète oyo nasangisi bokomi na planète moko nde omonaki ya motu likambo oyo kosala ozwi résultat ya malamu me ntango nga nazwi yo ye nakoti mbomona bandi kosala non nakalikile yo te nayebi eta famille na yo te kote espotere kotaka wana po bato bayoyeba mystique ezo considéré par temps ebele bayebi yango te ebele bayebi science te soki mutu mosu aotekani bakisi ya bokoko banini mpa na suku nango amonike makambo oyo ya bokoko eza na mbongo ebele bu akoti na kati nde omonike bakomi konginda parce que fo sala eloko oyo eza volonté ya nzambe seke nzambe atie yo okende orienté bato mosusu na nzela ya bien orienté bato mosusu na nzela ya mabe